balandi ya Congo check na pesi binombote bipa nyonso bozwami bozwa gros bisous et outi na cœur sensible toujours na mabela bakoko et pas penza oyo bakunda mutolo na ye sans plus tarder na ke kopesa papa si bomutombo mbote belé zwa mbote outi na cœur sensible soki na kei na Allemagne kopesa wadani mbamu kolo versas papa zwambote euti na cœur sensible soki na ke na Suisse na ke kopesa Brigitte Savane mama na Chancel ye afandi na Zurich zwambote euti na cœur sensible balandi ya Congo check monde entier boyebi ke cœur sensible aza penza na mabela bakoko mais balobi ete atambula soki ebandi ko beti e sali be scandale e koma kana ngonga moko pe e kati nango mbonge na tango eye e koma kana ngonga moko mbonge esili yango pe cœur sensible aye liboso ya télévision mobembo oya yaki na mabela bakoko vraiment abu pia cœur sensible azozonga na mboka mindele et pai oye penza azalaka ceci batu tango bokota la vidéo oyo bokozala na esengo ya koyamba cœur sensible na mabele ya mindele balandi ya Congo check cœur sensible ayaki na mboka oyo ya mindele na yaki kosalisa passeport vraiment tango na lingi na longa na mboka ba mindele na bengi mamaleki Brigitte Kenge Mbanza ye afandi na Bruxelles a contacté ngai na moto moko awa na ye na sali passeport et bimaki dans 2 jours vraiment eumela kité na sepela ki makas pe na zanango o ba bengi biométrique mais eyaki ko sala jour na ngai bandeko ezalaki le 21 janvier esengelaki na zonga bandeko na bongisi nyonso babilamba bambisi tout consort ndengaka boyebi tozongela kawana mais nini eyaki kokoma bandeko po mama moko te akosepela atika bana na ya mikie ye aya na mabela bakoko avanda kaka inutilement avanda kaka boye azotala kini kiese kini bilengi non je crois pas ba maman ndengwana peut-être oyazali mal à la tête ou bien mutu ezo sala malamu te mais cœur sensible alendi kotika bana na été puisque ya liboso azana 15 ans yasuka azana 2 ans et demi baza 5 nini eyaki kokomela ngai tango ningi na voyager le 21 janvier tango tokomi na aéroport ya Njile et komi ba 20h ezana avion moko eutaki Lubumbashi et comme moi là ebandi quaterrir ba yebisi pilote balobi non quaterrir te tozomona mopepe makasi eza na aéroport ye lokola atonda maele atonda bwanya alobi ke non nasina tali nyonso eza malamu atterrir mbala moko avion ebambanaka pupupu vraiment gwa radier epelaki te po bato bakufa et yebanaka elobamaka na ba radio na ba télévision wana le 21 janvier oyo cœur sensible yakangaki bisaka na ye po azonga na mboka mindele sima nango tango esali ndenge wana bandeko baye koloba na micro oyo ezalaka na ba aéroport ke bato oyo bakoke na SN Bruxelles moyen bokende siko ezali te puisque avion oyo elingi emema bino et souki na Congo Brazzaville awa na aéroport ya Njil toza na avion ekangi place bandeko mboka oya munene boye avion moko ekende kokanga place na aéroport ya Njil c'est la honte yango esalaki ete cœur sensible baye komema biso na 0h toke tina même ligne ezala ba misusu bamonaki ba image ya même ligne que retour ya cœur sensible to vandi kuna tant to vandi na même ligne tongo etani ya le 22 wana siko carte na ngai résidence on a en Allemagne faut esi la le 22
ngai voyage na ngai ezalaki le 21 bona na ngai très bien pona moni boleli mingi bomi se tracasser bokomi na souci yango cœur sensible kozonga te soko kozonga te yebisa biso donc esali penza pasi makasi yango nazopesa explication na peuple congolais po mutu oyo azali ya koyebana ndenge bato baganga ke vedette ngako esalanga soni mpona lobake naza vedette vraiment nakoka yango soni bavi na biso ezalaka penza ya kobomba te yango nazolimbola ntango ekomi le 22 carte na ngai ya résidence na Allemagne nde mokolo yango esengelaki esila mais soki batiaki vol par exemple na 14h nalingaki nakende mais ntango tokomi le 22 tokomi sur l'aéroport Angile baye kotia vol na 0h5 minutes parce que babondelaki ba avion mosusu emema biso ezalaki soki ya ba français ntango nalakisi carte balobi madame madame désolé moyen omata eza te nde yango penza bomoni ete mobembo ya cœur sensible ebendi 3 mois yango esalaki penza pasi makasi ntango barefuze ke na kokende te vraiment ngai moko nazalaki abattu nalingaki penza naloba ngo te na miso ya mokili mpo bato ya mokili balekaka bilobaloba ndenge eza boye moto ayebi yango kaka famille na ngai bana na ngai mobali na ngai na epai nasambelaka Hein, tout c'est quand mais toi on a candidaté quoi. Bana Goma, bana Matadi, bana partout. Hein, bana partout. Bobi ka que non, soit biba aux gens de la France à l'équipe après ça toujours ma bien. Congo check, Congo check inde makamba lobi que non. Bientôt là conteneur ya Congo check qui t'a na kit le 22 avril. Donc bana boma Matadi donc bobanga komi tungisa malisute. Oh tote conteneur à mon côté te wana lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu check inde makambu check inde makambu tala kaka hein place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à l'oba toujours la vérité conteneur les autres qui t'en a kata Kinshasa awa donc chez Domi et ça le 22 avril donc hein le 22 avril donc ils ont vraiment ya beba ils ont vraiment ya inda donc bon pesaka confiance ni solo ne makambu nde makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh par un mois et demi tout kezoya un mois eloko ezoya bana Allemagne bana Londres veut dire bana Londres bana Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolela ki vraiment hein conteneur makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na mino ekoma tokos. Un point entrée. Na linga kite bato mokili bayeba puisque babi loba mosusu na ngana na yoka elinga kesala ngai mal à la tête. Voyage yaki ko raté na zongi na ndaku vraiment ezalaki likamoko triste ponanga na lelaki makasi ngana bi bana na ngai balima bazalaka très compliqué balima bazalaka makambu makasi balima balandela likambo moko na moko na sambwe na mboka Kinshasa bandeko na voyage ki lisusu te mais lokole ezalaki faute ya cœur sensible était voli erataki na ndenge ya ba belge ezalaki faute na bango mbala moko na ke na ambassade Allemagne na ke ko konta visa na koti mikanda nyonso mais bino moko boyebi okokende mbala moko te fo ozwa rendez-vous na bango na ke na zui rendez-vous na koti si mikanda bana na ngai batindi ba passeport papa bana nga tindi pe mikanda nyonso na ba adresse ndako tout consort
nde na kotisaki na ambassade ya Allemagne. Bandeko tant on a kotisi balobi qu'il faut causer là dans 1 mois. Vraiment na mona ki sous mal à la tête. Ngai bi dans 1 mois bana na ngai. Est-ce que balima ou bazala kaboy? Est-ce que po ezali kambu oyo na yeba kite ndenge nini ezala kasela toute première fois na comme na problème oyo que carte résidence ici là a na mboka ya Kinshasa vraiment nazala ki un peu triste. Na kotisi tant na kotisi na kendaka kotuna chaque vendredi na kei kuna balobi ke toko benga ezala ki vraiment passe ma casse. Mais nzambe ninga la kana ete bayiko benga ngai bayiko pesa ngai visa pour na retour na Allemagne. Conseil ni na pesa na bandeko nyonso boza na libanda ya mboka. Boyoka kia sensible très bien. Tant to zakana libanda ya mboka bandeko to tambola kana lolenge moko ya malamu. Tangu okweli likamundenge kia sensible akwelaki foko yeba soki oteka kabiloko mabe na mboka ya batu, soki oyibaka, soki ozana banyongo, soki ofrodaka makambo kako ya mabe ou bien otretaka bana no malamu te, tangu na kotiki awa bango bakozwa contact na ambassade na biso kuna na mairie na biso kuna na Allemagne bakosolola. Soki bamonaki ke cœur sensible azali mutu ya désordre, mutu ya kofrauder, ko bitumba pamba mutu akoteka bapimbo, mutu abanyongo ebele bandeko ebotaka 6 mois tuna mutu nyosa koyela likambo oyo ezalaka 6 mois pour ba traiter dossier na yo ekoki pe kokoma inane pona yebi na ngaba mboka mususu te nazoloba etant que mutu oyo awume na Allemagne na kendaka un peu jeune na yebi ba Allemand très bien bango baza na logique moko na mokili eza logique na bango moko vraiment ngana beta penza 6 mois awa puisque ozana makambo wana ya mabe ya koyibaka na magasin ya kosala biloko moko ezangi tina. Mettez sensible bazali devant Nzambe devant télévision ngana kenda na mboka bapaya tonga na bango bombo na bango na zwate tangu batali ke dossier na ngai ezali penza kitoko makasi vraiment bayi ko benga ngai ba répondre ngai ba pesi ngai visa na ngai yo moto zotela puisque ozaka mutabi loba oya ko loba ke tant que ozana mobali na bana balinga ki ba pesa na bango balinga ki ba pesa bien sûr mais yo ka ngai bien mutabi loba ba pesa ka mais oko wumela ko beta 6 mois na mabela bakoko na tango batali ko sa muta des autres mais cœur sensible na 1 mois et demi ba répondre ngai ne yango retour ya cœur sensible. Mais penza pona sala ingratité na pasi nyonso na moni awa na mboka ya mabela bakoko pauvre mais ça passe ko sala 3 mois na mabela bakoko na changer ba flat ata combien de fois okolala kola muka balingo kitsate fo oluka oyo eza pe na prix moko raisonnable yango pona sala ingratité bandeko kozala malamu na kati ya réseaux sociaux soki bazomona na conduite ya bien ezalaka penza malamu lokola bato lokola bakere sensible na sungami mingi bandeko po kaka bapapier ya Western Union ezali na kati ya valise bandeko oyo ba edengai koleka na mbongo vraiment nazwi mama Albertine Angleterre vraiment ma maman chérie nazwi bango na motema kofungama Nzambe apambolo bisiko ozali azongela yo ya mingi soki nazwi wadani mbamu na Allemagne na Aren atinilaki ngai mbongo nazwaki yango soki nakei na Autriche Sami Munda Mukulu atinilaki ngai mbongo nazana ba papier ba Western Union soki nakei na France Bosco Tamba atinilaki ngai mbongo me bayebaki cause nazo umela te batindaki kaka balobi ke mboka bakoko eza pasi penza makasi awa na Kinshasa na remercier Prince Omokoko vraiment a aidé ngai ya mingi Nzambe abosana mwana mobali oyo te soki nakei na Angleterre
nake ko remercier maman na ngai Jani Badioko ye atindeli ngai plus de 3 fois mbongo na mbongo ezate ke ba $20 ba 30 non mbongo na France maman na ngai nsona ungudi mami Dani na Paris vraiment atindela ngai mbongo mama chérie na zolo bana mutema ko fungama nzambe apambola yo Blaise na Angleterre nzambe amona yo soki na ken Allemagne mon grand frère propre Georges Djunga otetila ntema fumbe vraiment a aidé ngai mingi na ko rater voyage oyo pe a partir Allemagne azotindela ngai ba mega soki na ken Italie papa na ngai Diego vraiment nzambe amona yo bino batu bo soutenir Cœur Sensible soki na kena na Belgique papa na ngai Persigu na Belgique vraiment atindela ngai Western Union vraiment na remercier les autres familles na ngai batika ki ngai te bandeko ndenge tozaka na libanda ya mboka toyeba kozala malamu na famille bayebi ke mama leki amatite basi bazwaki na bango biloko oyo nayaki nango natikalaki penza vite ezala bilamba tu nakabaki mais famille na ngai babwakaki ngai te tout le temps bazoya bazokotika biloko bana bazaki na souci vraiment nasepelaki makasi nde yango na remercier batu oyo vraiment soki mutu moko azangi bo excuse na za moto na ko bosana mais batu o nyonso na tangi na zuiba Western Union na bango soki ezalaki ba mbongo ya kobomba ningana koma côté ya ba 2000 €, soit ko kozala ba 1900 comme ça na remercier susu papa ya bana na ngai abwakaki ngai te alembaki te bande ko ezalaki passe pour na ngai surtout soki na solo na bana batuni ngai mama tu viens quand na bande ko linga kutu koyoka lilobana te tu viens quand e bande ko sanga i passe na mutema mais ndenge mswa ko sala ezalaki te soki na solo na mwana ya suka tangu tokosilisa posa ya kolia ezate bandeko na yebaki ke na kozonga puisque naza mwana ya poto na sali famille na ngai kuna bana na ngai kuna mais na bande koloba na kozonga quand balima bazalaka très compliqué balandaka dossier malembe soki balingi basala yo nko okoyina ta mukili oyo mais vraiment balandi nyonso ya Congo tcheke na remercier bino vraiment mbote euti na Cœur Sensible na oyo nyonso bosali ezala bandeko oyo babandai kokoma Cœur Sensible okelibela otiki biso banetike boyokaki ba audio pona nini okosonga te yebisa biso eloko nyonso ogumela bandeko vraiment yango bomoni ke Cœur Sensible moyena kende boye ezali te na luki metiti mapona remercier peuple congolais na Australie maman chérie Bobette Feta maman sociale vraiment na bosani yote osunga ngai ya mingi yekutu mutabane koloba Cœur Sensible ceux qui problème ezali yebisa ngai na kosala nyonso abosana ngai te atinda ki Western Union Bobette Feta maman sociale vraiment merci beaucoup nzambe apambola bino nzambe azala na bino bandeko nyonso tu na pesi bino mbote awa pe na mabela bakoko na vandaki penza bien makambu ya mabe ezali makampe ya malamu ezali vraiment bandeko batukutu bakamwe oumeli mais ozaka lokola mutu uti koya nyonso nezaka grâce na nzambe nde mutasalaka kati na bato na zonga yesu pona conseil ndenge tozalaka na mboka bapaya toyebaka kotambola na tango yo za muta makambo kirizikizaki okwei na situation oyo Cœur Sensible akweyaki nango bandeko keba oya kobeta 6 mois une année plus tard pe otikali awa pona libela wana penza na komi na ngai na suka na pesi bandeko bakolanda video oyo mbote bele Cœur Sensible de retour en Allemagne vraiment masolo kitoko
moto na bino yeyo bokolela lela esili vraiment metiti ma derrière caméra zombo te euti na cœur sensible aza mwana moko malamu bandeko pe bozala na poto boluka kamamela za ndenge nini bozotinda pe ba code ça fait du bien po bota pe ba image ye muta sala ba effort wana nyonso vraiment merci beaucoup ciao. Ah, toseka, mais toi on a candidaté quoi. Bana goma, bana matadi, bana partout. Hein? Bana partout. Bobika que non, soit biba aux gens de la France à l'équipe, après ça veut toujours m'envoyer bien. Congo check, Congo check, il est ma camba, bobika non. Bientôt là, conteneur ya Congo check qui est en kit le 22 avril. Donc bana boma matadi donc bobanga komi tungisa malisute. Oh tote conteneur moi côté te wana ya lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein. Bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu, check inde makambu tala kaka. Hein place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à le bras toujours la vérité. Conteneur ils ont quitté na kata Kinshasa awa donc chez Domi et ça inda le 22 avril donc hein le 22 avril donc ils ont vraiment ya beba ils ont vraiment ya inda donc bon pesaka confiance ni solo ne makambu nde makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh par un mois et demi tout kezoya un mois eloko ezoya ban Allemagne ban à Londres veut dire ban à Londres ban à Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolela ki vraiment hein conteneur makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na bino comme tokos